Edino, yoza fin, mutaliki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Onkolo, tika teminoko nyonso etatola kombo na yo. Mabolongo ya bikela mo nyonso mokili egumbamela yo po yo nde bongi nango. Basantu nyonso toyemba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kembone yawe. Kembone yawe. Alléluia. Amen. Kembone yawe. Kembone yawe. Kolo Yesu mokonzi na bakonzi kumu mobundeli nanga na bitumba molili ngai kona yepateo tabanzela nanga pelibota nanga ango ngai nazongisa kembolo kumusepa na yo. Haleluya, amen. Kembone yawe, kembone yawe. Haleluya, amen. Kembone yawe, kembone yawe. Makambo nyonso yosalaka etondinga motema etindinga na loba lokumu ezonga na yo. Makambo nyonso yosalaka etondinga motema Yesu etindinga na loba lokumu ezonga na yo. Alléluia, alléluia, toyembi, alléluia. Alléluia, amen. Kembone yawe, kembone yawe. Yesu alokotanga na se, asabdai na tutena ngai. Abisanga kombo sika, angona yembeli. Yesu we. Elika ya basantuwe na yemela na ye lo yemela ya siga. Haleluya, kembona yawe, kembona yawe to yemi. Haleluya, haleluya, amen. Kembona yawe, kembona yawe. Ndeko na nyonso ekokomela yo zongisa kembo mpe lokumu na yawe oyo nde mokokisi na nyonso. Maloba koloba eza nango ebele ebite na banda na wapio aloba mpe nini na masusalaka mpo na nga usalelanga ya kokamwa usalelanga ya minene malobe mati motema yango na yembeli yo. Hallelujah, hallelujah, Mkembo nzambe na kati ya mboka elekelaka maele ya bato lolenge nini na banza Davide mwana moke na libanga ya pamba akoisa engambe Goliath lolenge nini na banza na kati ya ligulu Daniel akoma moninga ya bakosi lolenge nini na banza mota masumu lokolanga lelo nakoma kote ya pe bato. Yesu we elika ya basantuwe na yemela na ye lo yemela ya siga. Haleluya, kembona yawe, kembona yawe toyembi. Haleluya, haleluya, amen.
Merci bande konyo so bomesana kolanda ya bino mopandisa ngomone ya mboka na kombo ya Edino Image. Vraiment ezaka wa message a pasi na lieli susu kopesa message par rapport ya liwa ya lolo swami wazalaki bongo moko ya biso bandeko ya presse pe ba musicien ya lolo somatika ya biso depuis le 7 lelo yo Korea lolo il fallait qu'il y ait de Kinshasa mais décision ezwami que ya lolo akundama na France. Alors ya lolo azalaki moto ya batu ebele ayebana ki na batu ebele ayebana ki na ba musicien ayebana ki na ba comédien ayebana ki na ba journaliste et tout ba chroniqueur donc ya ki monde na ye ya lolo to passé na ye 1 an ou to sali na ye bureau moko comme réalisateur il y a Koulotou César Ngadi to passé ba bon moment ndenge zala kaka lelo ya lolo atiki biso ya lolo azasuna bon moité mais nazomona neti tozo bougeté alors ya lolo azandeko azamoto oyo azo mérité ba honneur et belé par rapport ya relation oyo azalaki nango na se tango ba musicien ba comédien ba journaliste ya lolo azalaki na relation nyonso wana mais bon eloko zakaka pasi ya lolo ndenga tiki biso bandeko tolela ya lolo nde tolelaka bandeko nyonso ya lolo aza moto oyo azalaki na relation makasi lolo swami ba musicien boyebi oyo asala mpona bino ba musicien bobetaka bosalaka mwa ba témoignage mpona ya lolo décision ezwamaki na famille ke to na bana kore ya lolo ekende Kinshasa mais bango mo batali bana nyonso bazali na bo en la France alors kore ya lolo ekokende kokundama na Kinshasa mpona nini yango babongoli makanisi na bango balobi ya lolo akundama na France. Alors pona bokundami ya lolo na France awa ezo senga bandeko nyonso oboyebaki ya lolo tozala wana po ete ya lolo bakokunda ye le 22 ekozala bongo samedi 22 nde tokende kotika ya lolo na cimetière ya Melun, j'espère oui Melun. Ndenge na koloba na bino boye lelo tozali bongo mardi mercredi à partir de 14h ti 16h bako exposer nzoto ya mowei nzoto ya lolo bon côté wana na yebite soki ekosenga moto nyonso faza la wana po amona ya lolo na mbala ya suka na yebite to ezaka famille mutu faza la wana na yebite bandeko oyo bolingi kokende kotala nzoto ya mowei nkondo ya lolo so bozana ba contact na famille bobenga famille botuna soki accès ezali ya koya kotala corps ya lolo mais j'espère et vous allez un peu interdité hein, j'espère parce que azaki mutabatu donc lobby na à partir de 14h tout vous allez voir na morgue na hôpital la Melun tout vous allez voir à partir de 14h 16h ba ko exposer corps ya mowei to kutala yango lokola momesano otali esili soko ye retard okomona nzoto ya lolo te mais soko ye à partir de 14h 16h bakangi nde tokomona nzoto ya lolo. Alors nakolakisa bino mwa ba image oyo eza ba dernière image oyo tokutana na ya lolo mokolo mami ilela yaka na Paris to na studio Panza Sango esika oyo na kosala émission oyo ayaki kosala émission karibu na kati ya poto ya lolo nde moto ayaki na mami ilela awa po ete émission ya karibu variété eleka awa
na kati ya plateau ya Panza Sango. Alors nakolakisa bino bomona ambiance nini tozalaki nango na kati ya plateau oyo ya Panza Sango. Bino bomona ya lolo wana ezalaki mokolo ya suka oyo tozalaka na ya lolo. Tobutaki epa Papa Noël samedi mardi moko tobutaka Papa Noël. Après toyaki kosukisa na studio Panza Sango awa na 70 boulevard Anatole France. Studio Panza Sango studio na bino yango yo. Alors to senga na régie télévision na mo bilili wana bomona ambiance ni tozaki na mokolo wana. Dans la besoin d'espace pour une émission, s'il vous plaît. Ambiance c'est qui makasi hein. Ah, c'est normal. C'est normal. Dans la besoin d'espace pour une émission, s'il vous plaît. Ambiance c'est qui makasi hein. Ah, c'est normal. C'est normal. Tant baba ke liwa ezali ko moko ya bienté ezali ko moko ya bienté moto bozala kinayi lobi bozala ne susute to bando talega na bilili to moni ya lolo na bilili yabi ki osala pasi mais bon eza ndenge nkolo a eu décision na ye po etia lolo akende kopema to yabi ke côté akei kuna j'espère et on s'ala malamu mingi. Merci na bande kunyoso oyo boyebaki ya lolo. Vendredi oyo ale 21 tokutana na bino na Savigny les Temples. Vendredi 21 tokutana biso nyonso à partir de 19h tina tongo à partir de 19h na salon Dunia eza bongo na adresse nango ezali bongo 15 rue Differ Savigny les Temples. Donc salon Dunia eza bongo na 15 rue Differ Savigny les Temples. Code postal ezali 77 176 Savigny les Temples. Donc tokutana vendredi 21 à partir de 19h jusqu'à l'aube na salon Dunia na Savigny les Temples 77 176 konesika tokolela ya lolo pour la mokolo ya suka sal bazoli biso yango wana oneso ayebaki ya lolo a hésité soko ya la motuka yo kaka soko ya pe na makolo ojuka ka train na yo na gare du Nord to na ville Saint-Georges tina Savigny les Temples au Kiti. Donc ça les gens musika te at boto tele bino adresse bino hein bon ndaka na adresse so Kiti na gare Savigny les Temples au tali adresse wana au koma na salle na yango bandiko na ngai oneso na koko bisa bino yango wana ya lolo il fallait qu'il y a kundama na Congo mais programme est changé a kundama na Congo te a kundama na France et kozala bongo mokolo enterrement na ye kozala bongo samedi 22 na après-midi mais avant on a messe ezali et kosalema avant enterrement na ye na ebité messe ngo kozala kana na morgue kuna place tokutala nzoto pona mokolo ya suka to et kosalema na église bazui je sais pas wana toko informer bino encore mais boyebake lobby mercredi à partir de 14h tina 16h bako exposer corps ya Mowei na hôpital ya Melun o ne soyez baki ya lolo a hésité to kende ko rendre dernier hommage après wana vendredi 21 à partir de 19h
salle ezali bongo salon Dunia na Saint-Félix des Temples oza bongo 77 176 bandeko tozanga te ezaka mokolo moko tokomona na susu ya lolo et puis tokomona lisusu te po ete bakokunda ye na mokolo ya samedi na après-midi. Merci na bandeko no sobolandi image oyo. Merci na presse Mobimba en tout cas. Merci en tout cas. Merci, ciao. Solution et amis. Et paye à Patrick Malois Vengi. Pompe funèbre. Global Service. Du jamais vu à Paris. PFGS. Pompe funèbre Global Service Val-de-Vione. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée, Pompe funèbre Global Service, s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93. Double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois Vengi, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours. Ce sont des œuvres. Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Edino image,